à part ça na kofanda boye na la première vie non voilà et puis na na moi na suka na chic choc luinge voilà mais na la aimer on dit mutaka na chic choc luinge voilà mara muto vient donc organiser na chic choc na comme na nous angate OK et puis na souvenir moi vie tourner spectacle mo boye na nzela nini ya Matadi et Rataka batu tout bazon makolo mais vivre na bendanga to matale buto moko to ke tina flat dans le chez nous la flat na tongo libéra vrai là ça garanti et puis 16 tu n'ont répété chaque fois tu vas dans 6 places wana tu n'ont répété là et puis il y a mutu ya so makasi après ça donc alonga kombo liboso ya sanga il y a des ambulance de l'autre partout donc et bani wana we salio du so makasi ambulance donc da grâce à Venangai père nangai koko nangai ngadia na ngadios. Président, bonjour. Bien présent. Santé bien. Normal présent. Surprise. Oumela, nous avons tous besoin de toi. Et aux Alawana, au monde appelle boulot, oh yo sali, et bimisi babiso nyonso yo. En tout cas, qu'il y ait de bonnes choses. On a ça mystique. Biso to sala, ngai donc dans tous les privilèges à jouer na bien sainement. Na bagag, na rigolo, journal de rigolo, antenne A donc. Bien que ça va, parce qu'on a été na Brazzaville. Biso ngai na sai c'est to côté na place na na to côté bien tito, to côté mbatasi ala. To bandi boulot mais vieta ngoya usanti ka kino asaka yi donc hier il suffit ka ni mais soka hier ka usanti que il y a ça un problème il y a mise à jour il y a monde mise à jour bien voilà Suka, Jacques. On a passeport, on a un visa. On a maman en dimio. Que ni na wata 100 fois. Et l'accent visa. Ok spectacle. Tournage. Comme le niveau négocié. Nani balobe bango ba komi na boulevard on a légende on a légende dans normal to yo yamba vie légende vraiment légende on a pas le choix venga Dieu ça veut dire et le connaît le neuf faut bisonyo surtout zala wana bisonyo c'est photo ça toi déjà na bichingo bila photo zala voilà venga Dieu ngada Dieu c'est belé on a légende c'est belé ça mais blanc on sait bandi ko bagi sanga et mususu so mika 23 c'est batinga na couloir na banimba voilà ouais blanc ça lo sala pe mais aza muto to se bene trop nanda ko na biso yo tele trop moi c'est le kana antenne A voilà et là on est oui bien là on est c'est Présent, bonjour. Bien présent. Santé bien. Normal présent. Surprise. Surprise. Ça va? Elon na iba kaisa kaka vienga Dios betina nganya et voilà c'est ça. Oui bah ça fait du bien et ça lui bien fait hier à jouer spectacle moi na Lemba oui vous allez na ouais na Lemba on a centre culturel voilà ouais c'est pourquoi ouais tout ça ma promotion na est toujours c'est un vieux oyo ya ko boya été biso stoyebi oyo ya sala et donc oyo ya sala vraiment grava biso na ba mémoire donc ça vieux moko yem tabani ne théâtre té mais a marqué le théâtre ya Congo la comédie na ye voilà donc plaisir ya mona ke na kuta badanga
na bonga bango wana nini Minzoto voilà akutaki badanga bamurumba akutaki babulangando akuta batakinga akutaki bango bazwe Abia na ponanga na sentiment na ono mona président oyo soit béton azwa ngana boulot na banolo tata ba papier na bureau na na lo tata ba papier pona ebike na olia poso ki na lete ba oyiba Victoire na longo yiba te bo yibi. Balongoli muselu na chali. Victoire. Balongoli pelo kondo. Totano côté comme ye mokwere kwera zokoma en tout cas bienvenue ye oyezamboka na yo loyo sebino opesa yango elengi opesa yango te biso tosala opesa yango tellement elengi moko ke biso efalaki tosala donc en tout cas bienvenue oyezamboka na yo abele na yo donc festival mwana lemba na yebi ke carnaval lelo ezali le 9 en tout cas na yebi donc alia lemba eza ya koyinda non seulement lemba mais de partout pauvre aza non seulement lembaltek aza pe quinois non seulement quinois congolais non seulement congolais diaspora non seulement diaspora donc du monde tour du monde donc le vieux tour de contrôle aye en tout cas bah ce jour il est bien aux zalana nous vieux oumela nous avons tous besoin accueil na sepel na moi trop vraiment très chaleureux pas pesanga 100 jours voilà 100 jours pour mon appena
masolo eza na théâtre pour rêver. Voilà. Pour sentir pena que ngane munaye. Ngawana 9 biandai. 9 biandai, c'est moi. Premièrement, oyanga pananga ezala pena ya nzoto. Eza iné. Donc nako tanga te nako sigérer ngote nako loba kutu te mais na lobi na bino pesa 100 jours. Boko rêver. Boko rêver ka bino moko boko rêver kaka ke masolo changer. Na pena pièce mobima na ko beta ngwa titre na solo likambo. Voilà. Par rapport à Ngadios. Ouais, on a bien quand la bisoutte. Moto prêtre. Moto prêtre veut dire moto banda on dessiner la mire. Après beaucoup des années, enfin Azoya pour un spectacle moi na Lemba. M'arrivé d'abord tant que yoka Ngadia Azoya na Kinshasa. Ngai na yoka pas viemba le bien ngablo. Donc via ba petit na ye. Donc so ngozo modo so que na toi moto to kimela ko modo. Bien ngablo neni. Ezo te. Déjà et mon koué à Zokoma. En tout cas, bienvenue. Et aux Zamboka Nayo. C'est tellement élengi, ok. Monsieur Falaï tout ça. Donc, en tout cas, bienvenue. Aux Zamboka Nayo. À Belénayo. Donc, festival, moi, la Lemba, la vie qui carnaval, les Ali. Les 9, en tout cas. Donc, allez, Lemba Ruina. Non seulement Lemba, mais de partout. Pauvre, Aza non seulement Lembatec, Azapé Quinois, non seulement Quinois congolais, non seulement congolais diaspora, non seulement diaspora, donc du monde, tour du monde. Donc les vieux tours de contrôle, en tout cas, ce jour il est bien. Aux Zalana nous avons tous besoin de quoi. Et aux Zalawana, on a fait boulot yo sali bimisi ba biso nyonso yo. En tout cas, qu'il y ait de bonnes choses. Est-ce que les gens sont raillés, alors là c'est posé sur scène, on a quitté ça par rapport à la réalité, Moussala n'est pas mal. Est-ce que les gens vont s'imposer, est-ce que les gens vont avoir un rythme, mais n'est pas comment les gens. C'est vrai, il y a un tête. Il y a un mystique. Biso to sala ngai donc dans toujours privilège de jouer na vie sainement na bagag na rigolo journal de rigolo na antenne A donc bien que ça va wana zaidi na Brazzaville biso ngai na sai sai to côté na place na na to côté bien tito to côté mbatasi ala to bandi boulot mais vieux tango ya usantika kino asaka yi donc hier il suffit qu'il mais ce qu'il y a il y a un problème, il y a mise à jour. Il y a monde mise à jour. Vraiment. Si vous regardez ça, les lots Oyo, tous ceux là, quand même, vous avez artistes à mener dans Mboka Oyo, vous salonnez il y a théâtre congolais. Parmi Moussala Ovi à Sala, ceux qui les locaux en moi témoignage, les locaux via marquer au pénal durant carrière, tant que vieux pénal pesa makamuna Kinshasa a, où ici ma outil de aux aranamou zarani. Azala les seuls artistes. Où va foutre Kacham, non, il y a les bossons non. Premier artiste va dessiner na mire. Voilà. So ba comment tu vas dessiner le artiste nyo surtout musicien na mire. Tu vas dessiner les bossons na mire ya bat. Mutu aliboso za contrat munene na ba compagnie brassicole. Donc biso tozana ba bébé na quoi. Donc il faut vraiment que utale que tal place ya ticket la biso ba. Mikolo makasi. Donc so biso peut te lui to ba to chama kile la tana kombo na e. To tana no est-ce que ngas na sai. Donc non la ça va. Non parce que pas lui pas ça vraiment. Non mais comparable si qu'on a ba vie na biso non. Bango donc ba tika lokola ke ya lokola aussi ba vie si à tout ba vie ngablo wana. Bien ngablo mangala ka vie ngablo. Ti le lo valable. Voilà.
donc soki naseka nayebi ke naotala mpe ngablo naotala mpe bokwerekwere naotala vie siatoul donc vie baba mongita donc en tout cas baza ebele baya na biso wana esengo na biso ezalaka ntango toomona bango cetadire tona bamantor moko boye esika banzete moko baka yango moko boye ebombi zamba soki aye abomba zamba mwa badefend na biso nyonso ebombani akamona aotamona papa na bango wana moto makasi donc soki ata moni motu moko akalelaka yo mekati papa biso c'est un peu ça donc on était beaucoup de bonnes choses bon condition ya mboka ezopermettre teke no baartiste na biso na mosala na biso ozwi eza libéral ekoka kopanouir mais mosala yango na toyaka na théâtre te mpona mbongo yango ocomprendre même bato mingi mpe ya théâtre akozwa mpe mbongo lelo lobi asali nango eloko te cetadire l'art nano eza nano passion nano eza nano esengo na koseka mpe esengo na kati ya bato wana neti mikolo oyo na musique nayebi ke na musique na mikolo oyo ozwi Alesh King mwana nzambe non il y a des têtes il y a des têtes c'est ça jusqu'au Yuma Zozo non il y a des têtes il y a des têtes vraiment na tiki na musique na kena art na ko dessiner na ba peintre jo moko boye kwa gagner ça guerre ya Cameroun wana il y a des sinaka voilà mikolo kanisa kaka akoti na kati ya bis trajet ya kolongwa na ville tiko koma na Mbinza Delvaux apesi receveur nani portrait na ye apesi mama moko boye ya roulage ya PCR apesi c'est-à-dire tu dois comprendre que même ata sourire ils a kaka moi même un regard ça peut attirer un sourire c'est ça pour pesa sourire na ba congolais c'est ça notre mission à nous et ceux qui mutu nyos to pesa ka ba congolais espoir ya kolika na lobby en tout cas c'est-à-dire à retrouver biso c'est ça. Est-ce que la mérite ou attendre sous médaille mérite par rapport au Moussalo Boosala nous lobby au PC témoignage avec Ngadios na mon appel pas mérite par rapport au pour reconnaître Bino pour reconnaître Bino de son vivant voilà c'est ça quand même logo et ça va quand même l'air alors sur la pondu tout l'air à Konga tout l'air badendo ya tika bosablo voilà mérite la liga la motema quoi voilà mon père de pays ici ou comédien na Chic Choc Loingue venga de ça il y a spectacle yo kutanga matanga mwana na ye sisi munde kakei un mot par rapport non, c'est donc Aza master na biso Aza ndeko na biso ofaneza ngo abela ki na tango mulai donc on a na limite na circulation et que pe à son âme nous aime donc devant liwa nzamba cha biso clair donc atato seka bodong atato lugna lola donc porta kota lola et bandana liwa donc paix à son âme nzamba paix sa famille moko makasi azali so activité mais on reste sa famille voilà tous les là ba ozolela pour se préparer na baba aussi merci beaucoup président Pakaloui LBG bonjour voilà donc tout le monde bino na bitu ngobela nzaka koya ya mavenga bioto boyuka coïncidence boyepi na makambo na nongo ok voilà arrivé à Viengadios c'est un plaisir pour moi Viengadios c'est un bateau ils sont tellement vraiment déjà au moins on voyager vers Zo pour moi déjà c'est vraiment une bonne chose c'est non plus la moulin ok d'être à la première fois vraiment voilà un mot par rapport à arriver d'abord il y a Viengadios on quand même bateau va tracer nzela ou va pesa bino ligne voilà un mot d'abord na arrivé na ye azal bienvenue na mot bien bienvenue voilà voilà mort il y a 18 mondeki personnel fonctionne on va parler de la TV on va le pays nous avons déjà mon il y a ici dans là ici je me dis voilà voilà merci président LBG voilà
toza bichi ngobila tozo continuer ko sepela ko yamba l'artiste Vienga Dios moto mon prêtre micro mo bengi vie hippodrome donc biso to yawa to yamba ye na mboka na ye oyo aye spectacle ya munene mwana lemba oyo kosama na lemba alors ayo kuta pena matanga ya mwana ye Zizi Mundeke en tout cas toza wa pona ko accueillir Vienga Dios merci. Oui, allô. Alors, tu es bien habillé, Mimi. On a légende, hein. On a légende, c'est normal, tu es en vieux. Légende, hein. Vraiment. Légende. On a pas le choix. Vienga Dios. Koyoka Vienga Dios. Oya sali musale bile na mboko yo. Lelo azoya lisusu pona osepe saba na kini na spectacle na Kinshasa awa. Et ça n'est d'abord ndeni. Kasi c'est bien, on a lobby légende. Vienga Dios a légende, il aura black té. Ça veut dire et là on est le 9 faut bisonio surtout zalawana. Bisonio c'est photo ça toi déjà na bichingo bila photo ça là. Voilà. On aurait bien à Lemba. Ouais, obligé talaga Lemba. Voilà. Voilà. Billy, bonjour. Bonjour papa. Ça va? Ouais, ça va très bien et toi? Moi aussi ça va, Dieu fait grâce. Calme. Vraiment calme, mais tout le monde dans l'histoire à bichingo bila et ça lit bien. Et comment on a vu non? Ezaka nenge président Louis Alobaki boye ko yamba Vienga Dios ou bien soit ya coïncidence kaka. Te ano coïncidence kaka. Biso ke biso braza na makambo na biso. Na compte ya Seka Cardozo Kandu. Tanto ki kuna même. Et pas zo ya pe ki chassa pour mama ya spectacle na e. Tout est kana beach. Voilà. Alors Vienga Dios na bike époque où Vienga Dios abandi musala ozaki muke on otala ye. Voilà. On otala na télévision. Voilà, et là on y vient on marqué Vienga Dios, Vienga Dios. C'est belé. On a légende. C'est belé pesa. Mais blanc on bandi fe ko bagi sanga e mususu. So mika 23 ze batinga na couloir na banimba. Voilà. Ouais, blanc ça lo sala pe mais aza muto to so bene trop nanda ko na biso otale trop. Moi c'est rale kana antenne A. Antenne A voilà. Et là on est oui, bien là on est c'est pas ça va pas Vienga Dios, c'est ça ni. Et belé. Abi musala na ye, asekisa biso, asepesa biso na mboko voilà. Voilà. Alors arrivé naïe après beaucoup des années, Vienga Dios enfin a s'est décidé à jouer spectacle, à se passer sous banakin au monde on est. Ça il démo quoi bien, ça il vraiment bien parce que ça fait longtemps. Voilà. Ça il pesa bien, il faut ya kabeta habita tout, ça bien. Aya mboka naïe parce que mboko on est bien ça y. Voilà. Et sous les ans de Kinshasa. Moi pourtant le problème mais moi un à deux ans mais moi tout n'ambo on est bien. Et Nabi qui spectacle il est quand très marqué aux analyses mais il est très bien. Billy asali bagage belé bagage ya kosekisana ba comédien ou ba sexara ba eza belé moyen tanga ba kombote bango tout presque Billy asali na bango lelo coïncide kana ba gago yo sala ka bokuta ina Vienga Dios na scène moko est-ce que Billy aux années ni d'abord dans années c'est mon quand dans années c'est on a joué na papa l'a dit sobe phénomène na vie de l'homme on appelle les on peut aujourd'hui plus place moko voilà voilà ce qu'on pépé na bango pépé na bango oui voilà papa ouais pépé na yo papa na bango pépé na ngai voilà alors un mot par rapport à votre tala yo Billy nini oyo quand même ba fa na yo moi guetter kaka ne ba fa no ba tala yo na linga bango ya trop kande bolinganga ba courageanga opesanga makaisi opesanga ba conseil tout ça là na linga bino ya trop vraiment. Voilà. Mort ya Zizi, moi Maloba, Zizi Mundeke, comédien à Chic Choc. Et ça n'a pas joué le tournage il y a quand même na lemba. Oh Zizi au wapi. Oh ya Ngadia de ngabi oh na yebi en fait na olinga ki Zizi na mo ba zaki mo bassin boye na ke souté. Na olinga bango mingi une équipe na bango na même. Ya sonam zamba yambe na kimia. Za matanga na biso ba comédien. Voilà. Merci beaucoup Billy. Voilà, Yanga Fier Jacques. Otozanaye, Topesi Mbote. Bonjour Yanga Fier. Yanga, bonjour. Oui, bonjour. Papa Yanga Fier, tamso mo ngana teni, mais aza sans teni. Boni santé, musala ndenge santé. Musala les OK na bien santé pesa na bien nzambe yo ya pesaka. Azo continuer toujours ko pesa, azo sukaka na ko pesa te, azo batela za ko entretenir les sujets. On a toujours en bonne et en forme. Voilà. Voilà, ana bichingo bila, bino bozo voyager na bino bozo ke makam na bino na Brazzaville. Coïncidence aussi na Vienga Dios Ngadia Sazoya. Voilà, arrivé na d'abord et saluer ni tango aux une nouvelle wana. Ouais, nouvelle na zo kango déjà kala, na iba déjà que
moko ya ba légende na biso akoya rester na alliance mais à partir déjà ya ba publicité ba marketing ndenge bane déjà ko salema na ba différentes comptes ya bande konanga au bazara na Chic Sok et puis na ba iko déjà et puis na minoko ya ba collègue mususu na ba qui déjà ve akoya et puis nane kokuta na lisusu azoya biso pe tozokende vraiment c'est ça donc arrivé na esa ezo salonné c'est mon cas pour na ngaité c'est mon pour na Kinshasa Mobimba et c'est mon pe pour na ba nyonso bakoya ko assister na spectacle ya wana ya moko ya ba icône na biso ya moko ya ba légende na biso en tout cas ne balba na français le plaisir est partagé et là ya nga moko Kinshasa Mobimba mais ce qui est mal encore ils a aye pour na makambe sengo ko sepesa bala mboka mais akutani suna matanga mwana na ye zizi mundeko akufi ezo sala pasi ya partager neni koto yo bato azozela ye koto matanga kufeli mwana na ye ya groupe ezo sala na ndeni la ngafia na part na yo ouais ça passe parce que kobungisa mutu et ça la facilité donc ils ont vraiment passe uma Bible zolo ba circonstances il surtout ça to peut saka nzambe lokumu tant que ba chrétien donc zonsika lokumu pas ya nzambe et puis tous allons toujours wana pour rendre ndeko na biso zizi ba dernier hommage naye et que son âme vraiment repose en paix. Voilà, merci beaucoup papa Yanga. Président, bonjour. Bien présent. Normal présent. Surprise. Surprise. Ça va? Mille esprits. Viens moto. En tout cas, coïncidence Samala Mouna Beach Ngobila avec l'artiste Cardozo, Mille esprits au Tozanaye, malgré tout calamel et l'autre surprise. À qui je dis bonjour ma sœur. Bonjour Yachi. Vraiment. Calais? Et ça fait plaisir comme mon en tout cas. Ok. En tout cas, coïncidence sur la beach, boy, ma camarade bino bozo voyager et puis coïncidence n'est arrivé en Gadia d'Angadios. Ouais, nayoka kiongo et tout. Donc je suis heureuse, je pense que retourne dans tout le monde dans la vie. Bon bah Alexandre Zelati. Vraiment, c'est ça. Vous avez un souvenir avec Angadios? Mukie oui natala ndambo ndambo kaka ya crête parce que na j'ai toujours dit que natala pizza théâtre tiba donc j'étais tout à la théâtre ndambo mais moi le côté pas camarade natala mandambo vous avez le mot avec Angadios au kangata mkie tanga opesa pena makamba tawa elona iba kaisa kaka vienga Dios petina nganya et voilà c'est ça. Oui bah ça fait du bien et ça lui bien fait hier à jouer spectacle moi na Lemba oui ouais na Lemba on a un centre culturel voilà ouais c'est pour quand déjà et ça les 9 hein. Ah, jour anniversaire, on a dommage dans sa tête. Oh là là. Mais fallait aux allant de joyeux anniversaire na podium. Malheureusement, je serai à qui fêtait dans la Brazzaville. Vraiment, c'est pas bien coup né. Ouais, invitation. Bah qui nous va pour ça na au Kabulonde. Parce que qui nous va c'est la semaine prochaine. Moi où tu es moi na ngal. Vraiment, ça c'est bien. En tout cas, aux allant hein, tout souffler bougie, gâteau et ensemble na ko ça la bien. Mais beau-père de paix mon ami Zizi Mondeke hein. Ah oui, nayoka kiango ouais mes condoléances na famille artistique Mobimba ainsi que famille biologique il y a notre star Oyo à Tiki Bisso voilà. Oui, bah qui est ici? Personnellement non. On dit pas une fois mais moi quand la tournage mon reboye kaka mais il y a solo la nae boye te na soka occasion anati malheureusement. Voilà. Merci en tout cas ton prochainement tout solo hein comme productrice hein aux autres produits bah film photo bête ma solo à la dozo. Voilà donc comprenez bah artiste awana Beach Ngobila oyo toyeko moi coïncidence toyeko kuta na bango ba ye musala na bango ba ki musala na mais biso toyeko kuta na bango et ça li penda quand même bien et toyo ya mangadia d'Angadios ambulance toyo ya mavengadia d'Angadios. Bonjour d'abord ambulance. Bonjour grâce à prêtre journaliste donc il y a swag il y a propre. Merci beaucoup en tout cas. Et ambulance toyo ya mangadia d'Angadios. Bino pe boyi na bino to kuta na no ba comédien coïncidence bo ke makamuna bino tango yoki na venga dio sazo esalioni
lelo no so benga liboso no benga kombo ambulance nazala baptisé ambulance pa ngadi na Ngadios. OK. On a les cas na chicha ko loyingi. Donc Ngadios c'est la première fois na ngai avant de trop ma fin na ngai. OK. Et puis on a besoin kombo ambulance. Donc on arrive dans la Brazza, na c'est bien fort. Coup de occasion de bien ngolo on a tourné quand même tia sur mon niveau. Donc on peut pas trop na pour na chaîne ambulance officielle. Et puis faut tourner. Donc plaisir à trop dans mon père. Il y a mon mukolo, moto mon prêtre. Ngadios. Donc plaisir à trop. Ba souvenir nini oyo zebele un système de jeu naie o lelo inspira yo pesa nini. Système de jeu naie d'abord na nyonso. Ada acteur à marquer époque et puis ti lelo ada irremplaçable. Ba biso ça mo be fort longamo ba plan qui avait mais 100% wa vieté. Oyi ada yé. Vraiment. À part ça, na kovanda boye na la première vie non. Voilà. Et puis na moi na suka na chicha ko luinge. Voilà. Mais na aimer on dit mutaka la chicha ko luinge. Voilà. Mara muto vient na organiser na chicha na comme na nous zangate. OK. Et puis na souvenir ma vie tourna spectacle mo boye na nzela nini ya Matadi. Irataka. Batu tout bazon makolo. Mais vient na bendanga to matala mbuto moko to ke tina flat. Dans chez nous la flat na tonga libéra vrai là ça et puis 16 tu n'ont répété chaque fois tu vas dans 6 places wana tu n'ont répété là et puis il y a mutu sur makasi après ça donc on a combat liboso et sanga il y a personne ambulance de l'autre partout donc et wana we salio du sur makasi ambulance donc grâce à Venangai père nangai koko nangai Ngadia na Ngadios. Reconnaissance wana est-ce que atana musika o benga déjà au pesa ba fleur par rapport ya lelo nous reconnaître ye na oya sali par rapport à carrière na yo. Et na la nelo me fona sala yo te na souvenir. Donc itam susu au mari ba to pesa ba kombo tam su ba récompenser ye. Mais so cadeau na ngeza la ya mtu ya koleka. Peut-être. Merci beaucoup ambulance en tout cas Ngadios azoya Ngadios obi abimisi ba na ebele Ngadios abimisi ba vie de loin abimisi ba Maviokele abimisi ba Jani Fai personnam abimisa ba Apo Firenze ba Mami Jokisa abimisa en tout cas ba na baza ebele personnam Al Pacino pe ableka na chic choc loenge bana ebele oyo Ngadia de Ngadios moto mo prêtre abimisa lelo toza na Bichingobila to ko yambaye. Malgré toi yokuta na pasi sangama wa père de moi na ye Zizi Mundeke en tout cas biso tozo acquérir d'abord Ngadios so betana ma solo ndenge Kinshasa na posa na ye en tout cas vie azoya lelo toza awa en direct na Bichingobila. Merci Pierrot, to continue. On est à na Bichingobila. To pesi mbote bonjour. Bonjour yalinga yesu ko présenter. Comment obenga Seigneur. Yesu baboye yesu babité. Yokomono Ipman. Oh. Il faut comment c'est voilà. Jomo boy makasi les caméras humble. Il y a bonné. Ipman. Le phénomène a baptisé Ipman. Ah en tout cas, et là ta force hein. Force comme ça le sali. Danger par la grâce de Dieu. Vraiment. C'est un plaisir écouter na yo ya modé. Oza yaya oyo to vie moko permettra biso peto sola na yo mingi na micro na biso. Il aura plaisir hein biso va pandi sango. Ningo pesa biso toujours opportunité wana en tout cas ça la bien. Tout ça na Bichingobila arrivé à Ngadia de Ngadios. D'abord tant aux une nouvelle wana. Nabi ke bino boye bozo voyager, tout le monde délégation va comédie bozo ke makamna na Brazzaville. Mais coïncidence wana na arrivé à Ngadia de Ngadios. Nouvelle wana ça dans le monde. Yuko tu informer nga. Ça linga bien na zaki diba. Ouais tout ça ba promotion na yé toujours. C'est un vieux oyo ya ko boya été biso so yebi. Oye à sala. Et donc oye à sala vraiment grava biso na ba mémoire donc ça vieux moko yem tabani ne théâtre té mais a marqué le théâtre ya Congo la comédie na ye voilà donc plaisir ya omona ke na kuta ene lisusu voilà mais au fond ni lo moko hein koloba yem tabanda théâtre té bien to yebi pe histoire mo muke moko yebi sabiso époque so za la mémoire bien époque Ngadios ayaki akuta banani badanga na bonga bango wana nini minzoto voilà akutaki badanga ba mungumba akutaki ba bulangando akuta
Takinga Kouté Bango. Je peux bazar époque après ok. Voilà. Venga de ça une époque a imposé et puis a péci style Moroboye. Le parmi style Venga de ça fait ça. Ils ont le loco et marqué ya modé durant carrière na yo kota la PV wana. Olobi ke iza le loco moko ya quand même pesa ki makambo et puis yango pesa style Moroboye lelo. Batumi nte balanda quand même ligne. Ouais, et puis ça après ça et le à l'époque là va comparer papa Wemba na Ngadia na leki ouais Ngadio ça yaki na eloko moko déjà jamais vu voilà marque moko ya ye voilà na ba kutu grand maître Titengesa na ayebisa ki alongola Ngadia na ye wana asale comédien mususu Ngadia da yebisa so na longoli yango Ngadia ya saini ni elongwe donc Ngadia ya penza na éviter ya koloba vraiment oya sali non to salité oya sala voilà non to salité ndeti nini wa Venga Dios mais c'est la mort petit daga moshongo asali publicité à Bralima ya Skol pour papa Mba sala ki ya Bralima on me comparer ye na papa Mba na leki na succès Gadios ouais y respect voilà respect. Et puis à l'époque on a groupe théâtral en même temps musique Chic Choc ezaki musique ballet ndoule théâtre et tout donc ba service nyonso wana théâtre tamoranza mona musique théâtre égale musique donc théâtre au cinéma batambolanza mona musique même théâtre na kati ya salle musique est nécessaire voilà donc azabina un bon artiste azabina artiste oyo penza ya danger azabina artiste oyo artiste penza complet quoi voilà neti ngande na zaka boye na case de deso kutinga studio na bandela ngote oui, me rappelle bien. Ouais, bien, c'est trop dans la belle voix. Voilà. Mais non, il y a la musique. Ok, ça c'est bien. Ça c'est bien. Voilà. Donc, on a bimi ça, quelque chose, mayonnaise, Roberto Lisolo qui y a yebi boulot wana. Musique. Mais na buta malanga musicien, na buta mande artiste. Voilà. Ça c'est bien. Arrivé avec Ngadio, c'est mon par rapport au Yabato, Balinga qui Ngadia dans Ngadio, c'est belé pe babo ça là et puis génération bano baé lelo mingi pe bazo reconnaître Ngadio c'était. Et puis na leki o pe baé na ba comédien siké, ba nouveau venu miso bazo yé ba qui bazo yé nani Ngadio. Moi histoire mouké puis kozum ça bango na podium na centre culturel de Lemba le 9 na zalanga de Ngadio na podium na podium le 16 a kozala invité na ngai na zo boksa 25 ans d'existence ya groupe na ngai le 22 donc na centre culturel de Lemba voilà ouais on les appelle formation na pesi ba ebanso ba linganga et ça la bien donc le 22 août 25 ans d'existence ya groupe Misi ba Baptiste mayonnaise ba Guécho ba Tchouki ba Minata ba Belé ba Charou va pas outé pas non hein ba Bimé Belé voilà donc voilà quoi le 22 oyo ils a vraiment Souka vieux hip man yemona a vous s'épeler le monde là-bas
les 22 dans le groupe ça 25 ans. Donc et ça la 25 ans d'existence et à groupe on a 28 ans il y a carrière. Donc si quoi yo vous avez déjà invité bah invité à l'émission voilà pour aller l'histoire dans nos communs à Omona voilà il doit se papier na biki voilà on a profité au côté c'est bon voilà voilà alors tout ce qui est absolument pour que vous puissiez vous voyager via yeko sepela longona bato ba fanatique na ye ba mourir à théâtre makuta ina matanga ya mwana Zizi Mundeke oya kufi un mot par rapport à ça père son âme liweza nzana na biso nyo songa na kamo wango susute na mogu na TikTok ba bominga ouais na bomio ba bomina yebi muta bominga te ba bominga donc beaucoup zana mutu bobo kabwani akimbe bo asala accident akufi nzamba batela molimo na ye ala kimia donc tozo compatir passe wana biso nyoso na famille Chic Choc. Est-ce que va retrouver au gens on est niveau spectacle va monter na spectacle kuna mwana kufi est-ce que interprétation ba to ekokendeni en tout cas eza coïncidence mokili lobate mokili gangate akola mukapete ata via jouer te donc ça sert à rien botika V asana musalo ayaki voilà voilà merci à Modé n'habite mo ezali pour la batalio ouais ba tebele na masalanga ya Alpha Bokole Gigi Bokole même pour tout engambe arme automatique Papito Kindudi Gisile Musese bambo tebele na choisi matata le grand maître pena nga Yokasi Yondo ya Roger Yondo pena nga Bobo Bokole ya nyataka bina makoloni na Western Union bambo tebele na Nana Takaza femme forte moi si oyo azokaba mapango bon so na biko kaba c'est tout dire azoteka mapango na prix moko vraiment et puis mikolo toza na Nana Takaza travel donc sogo lingi okende ba Canada ba Pologne ba Singapour Nana Takaza merci beaucoup ya Modé en tout cas biso continuer à biso tozo continuer pardon. Voilà, c'est ça c'est l'arrivée d'Engadia Dangadios, Motomo Prete, l'artiste comédien en direct Beach Ngobila. Donc ici quand Tozali, pour Nakoyamaye, tu es accueillir. Donc tous ensemble, on a un comédien, Bomoni arrivé Engadia Dangadios, Azana Bisso Awa déjà, et Longo pour un spectacle à Mwana Limba, pour se dérouler dans le centre culturel à Limba. En tout cas, tout ça, on a vu Ngadios. Voilà.
na pona nga na sentiment na on président oyo Fachi Beton azwa nga na boulot na banolo tata ba papier na bureau na lo tata ba papier pona ebike na olia po soki na lete ba oyiba. Merci beaucoup. Tout le monde a accompagné la vie par artiste Malewa. En tout cas, artiste n'a pas Malewa à Brazza. Bonjour. Bana Gishasa na personne bambote trop vraiment. Et là liboso balobaka ndoki apumbaka mutakala mazala ndumba te. Mité qui ezanga mbeli mekataka tout fait correctement. Donc vraiment il ngolo bebele on a lobby wana vraiment na lobby ezebele parce que bana ya mayele na bando bazala patience c'est ça bando ne baliaka mingi. Asi bo mona vie bo yiba histoire ya buto prêtre ndenge le cas ti vie azaki na vraiment mbasu ti vie ya na Brazza bandi ba diligence. Biso Malewa o passer na za na ikoni ya vie parce que moi na bipa mbali sombo aza mwana o alekipa ya Malio patizaka ekolo mo on a vie tozala na vie na passe na bisengo vie ayi ko voyager ke poto via son singa récompense tanga ye Brazza donc moni pe via benga na compagnie ye yango ba lobaka mawa e bota ma bisengo vie tozaki no tel aso manze momoko mawa e botaka esengo balobi kinshasa na Brazza eza de devil depuis moi mais papa ngadio sazoya ko se produire yo pe na Brazza kuna mais ça qui opesa ba Brazza parce que ba okipe ko produire na Brazza. Merci vraiment on a fait si PDG Franck Amina Nzakomba Bambote Cédric Okwere le PDG Bano Wando Oyo partout côté Mozali Pointe Noire moto mo prêté yo na cardinal Malewa drapeau du Congo donc Oyo qui déjà comme mboka tangi donc saute au final le 9 c'était chic choc le yenge Wando Oyo Lolzi mais là on ninga ke bino pe fo bozala mais événement ya Brazzaville ça la bien moment minga bolobezate to ça la carnaval makambo nyonso ezala kitoko elengi na ndenge bete cardinal Malewa yoyo formé par ya père vraiment bon kana le venga
Toza besoin batraque wana batraque oza. Ah, on avait un baiser là. C'est bon. Papa, la image, hein? Oh là là! La caméra va chez les billets. Papa banangayo. Sasa mboka na yo. Anayo. Malembe, chofa malembe, mangute. Chofa malembe. Sana ete. Papa, est-ce qu'on tombe dans ma bourre? Je l'ai vu, mais je suis. Non, tu as pointé. Malewa, oya na otembala moko. Abukani. Wani yo malewa yo.
boso, kende boso. Le Dieu de mes secrets, en toi je place toute ma confiance. Le Dieu de mes secrets, aujourd'hui je mets ma jeunesse en jeu. Le Dieu Mystère Abidal, le Mozart du son, le Mozart du son.
balongoli muselu na chali victoire balongoli pelo kondo totanga kote kosa Ok, pardon. Il y a beaucoup de mamouké, beaucoup de mamouké. Le président Ngadia Dangadios, en tout cas, tout ça précisément na beach Ngobila, to yambi arrivé na ye boyebi cause na Kinshasa, aye pour un spectacle moi na Lemba, au batunyo so bazar aux la bakinois nyo so ba mourir à théâtre congolais bazar toujours présent pour nos événements. Voilà, tout ça président Ngadia de Haute PC Mbote. Bonjour président. Bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus. Hein. Ah, merci, merci. À vous attendre. Voilà, président arrivé d'abord accueil au sentier en Nengenini par rapport au Nebatande Kozelayo, accueil Nebatbayambio, aux yeux en Nengeni accueil d'abord. Accueil na CPL n'a trop vraiment très chaleureux. Je remercie nos bana Limba ya Liboso. Et puis par contre une initiative qui va bien s'amener. Peut-être na salaki na ba moyen ya kokoma ya voyager ya kokoma Congo. Et ben on va bien ici. On a 5 bons merci de le début. Et après la 5 IP manager Nangai qui waema. Ba merci Belé la nepena na nyati Terre Sainte. Les na nyati pena ma Belé ya bakoko Congo. On a sepelé trop on a lui kaka na peuple na mélomane ba pesanga 100 jours. Voilà. 100 jours. Pour mon appena ma solo ya ma solo est un théâtre pour rêver. Voilà. Pour sentir pena que ndane munaye ngawana 9 bien ndai 9 bien ndai c'est moi. Voilà. Alors surprise ni o batwa ko zela oyo ye nango quand même pendant longtemps oyo bima libanda ya mboka batu quand même bazwa bilenge ya Ngadio c'était lelo bana kini bazela nini arrivé na yo ezaka spectacle ya mwana Lemba to za na ba surprise mususu oyo bombi yango pour présenter na ba mélomane to ba fanatique o balinga Ngadio. Nga premièrement oya nga pana nga ezala pena ya nzoto eza iné donc nako tanga te nako sigérer ngote nako loba kutu te mais na lobi na bino pesa nga 100 jours boko rêver ka bino moko boko rêver kaka ke masolo changer na pe na pièce mobima na ko beta ngwa titre na solo likambo. Voilà. Voilà. Bon, il y a un titre bombé bana kini ngwa. Bana kini nyonso. Congo mobimba. Voilà.
ndenge bazwa Sarajevo nde bazozwa solo ya likambo solo ya likambo ouais kama otalaka mpe na bilili terrain ndenge eza awa oyo ndenge otikela yango na théâtre lelo ndenge ekoma est ce que Venga Dios okopesa bato le meilleur oyo bayebaka na ndenge lelo YouTube eya mpe na théâtre nango na lolenge nango tokomi na période ya signe de temps toza na signe de temps makambo moko boye oyo bino boyebaka ke ekosalama te ezosalama guerre ekosila te ezosili makambo moko boye ekosalama te ezosalama omona bato mosusu asala atika na ye melere azongeli masolo na ye eza signe de temps donc na signe de temps wana nga mpe na kati donc qui veut dire nakopesa bilengi kaka bilengi oyo bazwaka wana nakopesa ngo mpona trop sûr na nga manager excusez par rapport ya Zizi akufi quand même message aza papa na ye aye quand même matanga ezali akufeli mwana na ye nayebi te message nini akoki kopesa eza moment esengo me na ekutani na moment ya pasi oyo artiste na yo akufi message oyo kopesa bana kini bamoure nyonso balingaka Chic-Choc Loyenge en tout cas napesi message na bana kini ke bazala na biso elongo tolela Zizi mais na famille ya Zizi nalobi bolanda biyoka yoka te bolanda biyoka yoka te bosa n'importe quoi te ponde na yoka imwa mobule nga bima elongi ya kala soki ndeni enso ndeni non bolanda biyoka yoka te tokunda Zizi wana ndeko na biso Zizi nazwa ye mwana moke mama na ye kutu mutaya kutikila ngai mwana moke azofanda na palais afanda na palais actrice afanda na palais donc artiste afanda na palais afanda na palais tina ndenge akomi mama bongo aboti bana wana babenganga koko bana na ye mikolo mpe bagrande femme bagrande fille donc nabi kaka mes condoléances na famille ya Zizi mpe na Chic-Choc Loyenge mobimba. Merci beaucoup, Venga Dios.